Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Surprise, tukutani encore na moko ya ba généraux, po baote ko défendre drapeau ya Victor Elenson na kati ya mboka Congo RDC, ndenge ba exception na poto, ndenge ba sali. Donc, moko na bango aza déjà na kati à Paris. Yene ya kopesa biso mwa nouvelle, moi muke kaka mais tokozo émission mobimba après. Lokola tokute na ye kaka ya lokola tokute ya surprise mo tokute na yawa. Donc fallait to tourner moi motuna ka muke kaka comme ça, to tika kende, mais to préparer vraiment ba question ya malamu to tuna ye séjour na bango elegende na Kinshasa. Alors Pasingangi vraiment esengo minga komono sous le lot. Tu as dit que loko yo bolobaki bokangaki yango pendant presque un an pour réaliser yango. Alors ezaki ba difficulté ni beaucoup tanango. Difficulté était hein to ni soka sengo na sengo. Kinga fungola nzela. Afungola nzela hein. Bendara film ba massa to connaît bien, to commis bien. Oui. Et puis bien logé par PDG Dox Dieka. Oui. Donc on peut soper ba contact na yeso Kenakin. Donc PDG Dox Dieka, donc contrôle au Saranati. Contrôle au Saranati. Bamasa tout bazaki et pas PDG Dox Dieka. Oui. Donc coordinateur na biso, coordonnateur à Marambunion sur ezaki Armabuka. Na salué na PCB certes à place Azali. En tout cas Armabuka garçon on a boulot à Sali. T'es basé beleti. Ba beleti. Na PC certes à P vient na biso Dodo Frankenda. Il est pas qui na coordination, donc Mokonzi Antonio, agent double, vient à parler. Il est pas na coordination. Et puis souhaiter les CP, à un musicien, mais Azaki pe na quatre coordination. Donc à Sali Boulou Belé, vraiment souhaiter les c'est un monsieur à féliciter. Alors, voilà. à peu près combien d'années? 15 ans. 15 ans, beaucoup de gens ont souhaité. Souhaitez pas ça l'anzela na ye, mais est-ce que tant beaucoup de gens qui ensemble. Souhaite à même appeler orchestre mobile na ba voyage, à même au moins délégation ba 20 à 25 personnes. Oui. Donc c'est un monsieur vraiment que j'ai vu, en tout cas, se démerder trop bien. C'est une fierté pour nous. Ah oui. En tout cas, présent sur télé, c'est certes en tout cas, témoignage nous autres partout. Voilà, viens parler. Ah. Alors. Tant beaucoup de gens qui ensemble, vous connaissez à peu près combien?
il y a une délégation, au moins il y a 12 personnes. Il y a 12 personnes. Ouais, na ba superviseur, na biso toza na vieux Franck Mobilandi là. Oui. Na Patricia Waza manager na biso. Oui. Bango ba kende na délégation liboso presque bango tout. Après bato mi balé délégation mi balé ezaki nga na kende nga moko parce que na zwaki Air France na Tongo dimanche le 12. Na komi na butu na komi vers 22h na ki. Ouais. Après troisième délégation bayaki bazwaki avion lundi ezaki adeloke là na vieux Franck Mobilandi là bango bakendaki lundi bakoma mardi. Oui. Donc alors après biso tout au coca na délégation. Biso kokaki. Alors kokuta na bandeko oyo ya Victoria na Kinshasa et ça lebino ndeni. Non, ça a un plaisir na moni sou ba Patouziana na moni ba petit na nga étoile ba toiture na moni ba Jomampia na moni ba Musakeba na moni ba nani Mupalanki quelque ça donc na moni ba Arkaol au Zénith Olympia. Oui. Donc na moni ba Pati à Santa. En tout cas ça a un plaisir à trop. Donc c'est une grande famille. Victor et Leison biso pena confié à la raté et ça pena une grande famille. Tout na biso tout na bande ko lié place moko to seki net étoile na bandoza année presque chaque jour petit na toiture na bandoza année presque tout le temps arc-en-ciel pareil et puis na vie na nga mokonzi Antoni do wana via parler. Alors qui leadership et l'accent mekunate que bato bazo wele la non vous avez bon moko bilon sou leader na biso ezepala. Oui et voilà ça dit que mais na présence to bano mona père na biso azana problème. Bonjour mon père na bino. Alors perception na préparation chez Temba. Et lequel on dit ni? Les aïe moto. Donc to bano répéter to bano banda 10h du matin. Oui. Ti ba minuit. Donc yo yebi kutu biso côté wana et za blague. Les arabes blague. Tout ça la acheté. Biso pena to bossa so to bito bosser to bossa. Donc to banda 10h du matin, 10 minuit. Donc préparation chez Temba, il y a un moment réussi tout en a. Donc ça qui vraiment comme ça main dans la main, biso tout ensemble, tout tient coup de pouce, il y a un aussi réussi. Alors na kata concert wana to moni ba danseuse moko ba bina ki wana. Expliquez moi ba danseuse ba utai wapi? Non, to ça qui na one équipe la biso presque complet. Ouais. To ça qui na Nikia, to ça na Céline, to ça na Arlette 16 plus, to ça na Bibi Chanterema, to ça qui na Stéphanie. Après to bakisaki Régine na Ani ba petit na biso ya bien na biso waze quoi ba rotcha biso po wana grand frère à papa na bango. Donc voilà. Donc c'est la même famille donc ba yaki ba check biso coup de pouce. Allez, moto en était là. Après c'était Mba bobeta ki sous na to beta na des bonhommes. Après to beta ki na Hollywood sous donc to beti net 3 concerts. 3 concerts. Mais 10e anniversaire né. Oui. Si go 10e anniversaire to kende loko ande to kende était parce que o ezaki tantôt plutôt est-ce que mais na kota suka pena mu pepe moko yaki donc il fallait obiter petit boya ro donc bomekama ki ya bomekama est trop kuna départ na bino bomekama est trop donc siko yo pena la motema no obulaki nani okende nani otikala te nga souci na ngeza ki biso tuto se retrouver oui neti souci na nga ti lelo ezake neti ba vie na biso ba Guy Mvula au moins neti Guy Mvula c'est un grand prêtre oui au moins Guy Mvula mutasala ba biso ba pasi tozala ba o toza lelo donc Guy Mvula mutasima liboko amemanga bakanga photo pa gabi photo Guy Mvula mutu keser aloba na ye zwa petit okendo ça le passeport en express passeport na ngesala même pas 3 jours donc les lots sont à comment ignorer net Guy Mvula c'est que na maseke na mukila donc il faut être reconnaissant donc batulora ba Gigal Mvula za grand frère a parlé mais a soutenir nga na ndenga osakana te souci na ngeza ki ba vie na biso ba Lolo Mutima le cœur PDG Lolo Mutima grande puissance souci na ngeza ki ke vous allez ensemble ba Lolo Mutima ba Simon Maïlo ba Lems Lembo ozoka ba comme on l'entend oui bevala makuiza ledik ozomona ba vie na nga le roi ba Joe Meri Kengenkumu grande puissance ba monsieur le maire les boss ozomona ba zebele regrega kona venanga ya Matia ozomona donc yepena zoka za la ratonga za ne koto wana ba vie na biso ba mif
Mifune qui a belle va grande puissance. Donc batou on a tout sentir on a soto zagina bango et on ça mon pépé moussou mais bon l'homme propose Dieu dispose. Dieu dispose. Na ebi que 10e anniversaire tozana ba vie na biso ba Giki Mvula, tozana ba Lolo Mutima, tozana ba vie Lems Lemo ba Simon Maïlo, ba vie na biso le dit que vala makwiza na vie na ngadi Osiana wana grand frère a parlé. Donc tozana ba vie di Osiana tala vie di Osiana na kim. Il pas kenda kala. Donc tozana pe na posane na délégation et ça la bien. Merci Passingangi. Et puis yo pe ya edi. Ah tana ngobo sana. Ya edi yo pe na Victor Eleison eza ya yo. Ya parlé. Yo ma PD Josana entreprise à monene ya edi. Toke na yo. Merci c'est ça la sacrifice notre pour na ko ça comment pour na ko ça o lo biwana to komona na Lemsi ekozala surprise pe la kine. Ah bah et ça a plaisir. Et puis bah tout musu ba soutenir biso neti ba Mapendo TV. Oui. Donc ba Mapendo TV ba soutenir biso, ba Léonce, il y a RTNCD, ba soutenir biso, donc ba toaze ba JP Kiss, ba Olivier Ngoyi, donc ba toi soutenir biso pe na bazaki. RTNC. Wana RTNC vient na ngadi donner à Ngumba. Donc wana vient parler à soutenir IP Masolo. Ba petit nanga staff nanga tout ba petit a parler mais ba romanga staff. Neti ba Junior Pia, neti ba Peggy Lukoki, neti ba petit nanga ba Clavin, oyo zwa neve nanga Orly, oyo zwa ba zebele, donc ba petit ba zage belé donc ba misuzu kutu ba kombo ezokini. Merci Passingangi, en tout cas tozo tamulaité et là tozo quand l'imprévu comme ça. Voilà. Donc vraiment c'est ngomi ngakomono sus na kachamboka. Merci beaucoup. Donc na habité lilobani no kotikela balanyo so ba Orlando na minito. Liloba ya suka na opesa ga certes na ba fan nyonso Victor Eleison agwa ya Samanton na Brésil. Donc ya yo yango et certes Cyril Kina de tous les temps. Donc Pichu Santiago le soliste star, Gilles Nzaou wana mwana mère na ngai. Donc Gilles Nzaou na ebi ke 10e année biso tout aux ensemble de quoi et ça a plaisir. Donc Gilles Nzaou wana mwana mère na ngai. Donc ba petit nanga ba Tony Ambrosio et certes na yo yango nani sou na tanite. Ba Nene Mabaya, ba Bibish Boti, ba Zebele tema ba Zebele ba Solange, ba Solange Fufwanga, ba Zinedine Zidane, mokonza ba mama ta boma ndeko na yeme. Tata mwasi bana na oboya ote Zidane na lela fort kato sasa ngai fome ate na lingoka ndemo zalo tata mwasi bana na oboka ote. Donc voilà biso eza famille toko kabwana te na bomwana tozali biso to ensemble après na kimukolo boeto kabwana sincère. Merci ba père to mo ba biloko boeto tambona ngona mikili. Top. Donc voilà yai. Merci Passingangi, en tout cas tozata mingite en tout cas nzela malamu. Merci beaucoup. Merci. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengui. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres
Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.